Moi so ya yebi koleka yo kokoka yete. Lokola ezaki likambo aveuglement. Moi ya kokondane ezate. Tanga bandi komona ba serpent, ba mbwa, mwana ye kososola. Ndoto tolotaki ke mwana sina za sirène. Na ye komona esunga mama na ye na lali mama leki ya mwasi na kati ya mai na nzeta mukuse avani na bajipa mikuse mwasi azoya neti bazo bengi azosala nde basala na film na rafia mukuse na ya awa atie singa moko boye bandingaki batiaka bwa babulubulu azoya nga na bombami na nsima se ya banzete ya bitabe ngalo bi héritier ki obala sirène oyo mwasi mai aza reine na libota na bango azoya kwe peme na mama leki na asimbi ye boye nguma azolembola ye ngando atie munoko afungoli nga abi ngando oyo batie mpo amela mwana na ngai a héritier na ngai biso famille tolingaki libala wana te po mwasi wana aza moyanzi ya mwasi ya kinchwili ekoboma yo na jalousie mwana yokelaki biso te ntango aki obeta motu azongi afukami asengi biso bolimbisi ekomi likambo towele na priere soki mpo na priere nde simifa akufi te libala ya cérémonie urapesa mobali ndenge yaka olakisa biso mobali amela masanga ye apesi papa na ye tomoni yango étrange mbongo babimisaka mwasi oyo basenga basengi te abimi na barafia abimi na bacérémonie moko mwinde epele kufa na bakitunga avant abima na biloko wana libala esalama nga moko mama ye na loti barafia wana oyo alataki na bapembe batiaki ye mbwa azalaki kapita na porte tango tokoma toyei tokota mbwa atelemeli biso tobeti priere ti mbwa alongo akimi biso tango tobandi kotindele moto akimi na kati ya ndoto porte efungwami tango porte efungwami tomoni cérémonie oyo bazosala batie mwasi na kati na barafia na biloko ya pembe mwasi tango amoni biso bafamille ya mobali akimi na ndako mama na ngai promotion bonne année ECAN 2017 ayuna la box Orao Telecom avec wifi pour recevoir plus de 200 chaînes na ba télévision na bino bobo zelake tozana ba chaîne lokola Kimbangu TV 1 et 2 tozana Siloé ya pasteur Moïse Mbiye tozana chaîne lokola La Foi TV de vie Chemin de l'Éternel Espoir TV ma série novelas pour na ba mama il est pesicate jeunesse pour l'éducation ya bana biso ba tolela sport ba chaîne belé ça ya sport et surtout ya liga pour na biso ba tolula ba match pour na biso ba Brazzaville on te voit na Brazzaville Télé Congo TV MC ya Pointe Noire on a vu de la TV ya Pause vu de la TV ya Faux vu de la TV ya Wan vu de la TV ya Wangela promotion bonne année ECAN 2017 ayuna Orao Telecom avec wifi leader ya ba box papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey! La mignonne Tracy Mbelenga pro Mazolela Tracy Mbelenga Mazolela Tracy Mbelenga pro Salut à tous et à toutes, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue chez www.elengiacongo.com avec le boss du site Balobi Tracy Mbelenga Pro et sa charmante demoiselle Glody Diasuka. Balobi, je ne cesserai jamais de vous remercier pour cette confiance au Pessingal Joël JTK Pesa Posa. En tout cas, c'est comme ça qu'on m'appelle déjà. Et je veux remercier Onyo surtout Soutenaka
JTK Pesa pour ça. Je veux commencer par mon partenaire, le partenaire privé de JTK, Glody Matabisi. Hein? Glody Matabisi et son pote Balobi Adizing, le Playboy depuis Dijon. Pour Nalelo, information est vraiment triste. Hein? Au monde JTK, là, noir boy, c'est qu'on est vraiment dans la douleur parce que un 1er janvier 2017, il vient de nous quitter, Balobi. Il est parmi les grands mannequins de Kinshasa. Smith Nzuzi nous quitte le 1er janvier. En tout cas, c'est difficile à digérer. Hein? Moutati Kabiso vraiment le 1er janvier. En tout cas, ils ont vraiment pas si Naza Awa, la résidence Naye, tout sur la famille, dans sur la mannequin. Parce que ça vraiment, Moko Yakati a mannequin à Kinshasa, le plus grand mannequin Balobi. Ça vraiment la parmi les mannequins, le grand mannequin de Kin. J'ai à côté de moi, hein, lui c'est le grand coach, le coach number 1 des mannequins de Kinshasa, Richard Top, que je salue déjà. Bonsoir Richard Top. Bonsoir mon frère. Bonne santé. Moi malam ou pas si kaka. Richard, en tout cas, tout ça na sangomoko ya mawa, balobi Smith Nzuzi. Azaki moko ya kati ya mannequin na ebite soki bozalaki na relation ni Smith. Bon en fait Aza Smith azaki pas nanga za lokwa mwana leki. Oyebi parce que ngai nazuye na commissaire mannequin. Donc avant na kipe na ndako na ngai. Donc pas si mingi ezaki akufi na no jeune. En tout cas vie ezaki vie à sa vite. Comprendre ça vite. Koloba mingi Smith azaki un bon jeune homme. Vraiment, il était parmi des garçons respectueux. Awa, parmi l'un des meilleurs mannequins au Congo. Parce qu'à Outuku, tout ça, publicité dans le silité. Et c'est si là qu'il y a Vodacom maintenant, les bimité. Nasir Bateau, Baouya, au la publicité aussi. Baouya, au comprendre. Smith, il a fait combien d'années dans le monde de mannequinat? En fait, Smith, il a fait 8 ans de carrière. Par rapport à moi, je fais 22 ans. Lui, il a fait 8 ans. Parce qu'à l'Inde, qui grande cerne, lui, Chazaki, manka de Chris. Dans grande cerne, à Bandi qui manaka, ou sa publicité en Guasuma. Et du chassal publicité en Guasuma, Bachena, Liputa, Basaïli, Bar. Elengiwana, il y a grande sœur na après Bali. Il y a un que Smith à côté qui na classe abana iko sala oni musique na isam. En fait tant ça musique et simba qui fumate. Maman oyebi se ka continuer musique mais avec ko kata. Yango à côté qui na monda. Ya mode. Merci beaucoup Richard. En tout cas, Toyebi que Rosalawana parce que vous avez les plus grands coachs, le coach number 1 à Kinshasa. Je sais que aussi Maramunio sur Congo. Je sais que aussi Minio sur la Maboko. En fait, tout ça dans une organisation. C'est rigolo les Kitoko. L'organisation est allée. L'organisation est allée. Surtout vendu tout ça en réunion. Tout ça en évaluation. C'est qu'on pourrait faire avec la famille. Toute une famille, ma préoccupation. Place Merci beaucoup Richard. Comme vous le constatez, Nazana, membre de la famille à Smith Nzuzi. Je suis avec la maman. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Maman Toki Sango ya Smith Nzuzi. En tout cas, il y a une grande famille à mannequin passé. Na habité Smith à Botama, en colonie. Et à Koufi na âge nini. À Botama le 25. Le 25 mai, à 12h87. À Koufina, à Koufina, 30 ans, presque 30 ans. 29 ans. Smith Azalaki marié, père de combien d'enfants? Azana mwana moko, Maiwingi. Abotika mwana moko. Azana ajneni Maiwingi. À Coxy 4 ans et demi. Coxy 4 ans et demi. Ici, Azay Sunelo Moussouté. Car moi, na moko wana. Oya bota qui est bandé la vie na ye wana moi na moko kaka. Smith précisément à Koufina nini maman, osa mieux placé pour n'arriver bisabiso. Liwe Smith, c'est dû à quoi? Smith, avant le 3e mois en goyo. Alobi na ngai mama nazoyoka pema so na tamboli longo ati na porte wana il faut na telema pema ngabi pema ezara bien te okende na radio
na pesi mbongo ake radio aye na radio propre ate lembo te. Ah, tension normale, battement de cœur normal. Ah, eloko nini ezosala mwana oyo tokende ka bapriere priere aye kozwa ku na mwasi oyo akendeli kozwa nsima etungisi morale ne mingi. Baparent ya mwasi baye kozwa mwasi bazwi na biloko bakie nango mpona impolitesse ya mwasi. Loko aye alobaka na ye te meme baninga batangi ne bayebi alobaka te akimaka makambo bazwi biloko bakie batiki mobali yolela na ndako ye mpe azwi bakoli na ye lokola fazer aye epai na biso toyambi mpe mwana na biso fanda bafamille ya mwasi baye onde nini mwana te ntango mwana azongi nga nabengi baparent mwasi nalobi mwana na bino ndenge azongi na biloko bomoni ye tomoni ye na biloko bino boautorize azwa biloko azonga na ndako na bino seke bobomi libala ye na ya mobali na ye bapesa nga réponse te simifa avandi pembe na nga beyoki babokilo na yo biso famille tolingaki libala wana te po mwasi wana aza moyanzi ya mwasi ya kinchwiri ekoboma yo na jalousie mwana yokelaki biso te ntango aki obeta motu azongi afukami asengi biso bolimbisi ekomi likambo towele na priere soki mpo na priere nde simifa akufi te bazwi nani simifi na ngonga moke alongo abi mama naki ovande pa anoko na ye aki ovande pa anoko tokomi pembe na bafete abi mama pe maana ezosanga moke ngabi naluka mbongo okende su radio ayebisi ngeleki ka 3 jours nayoka noko azobenga awa héritier ngalobi likambo nini azwi napesi grande sœur ne héritier asala crise ya tension toza na ye na hôpital todébrouille nati toki okoma tokuti noko asali makambo nyonso tu tolongo na hôpital 16h topemisi ye toki église na église nde tokende omona sombele suka bisanga dimanche akende priere wana bayebisi papa mwasi moko azolobela maloba moko ya kilo ya mabeki okufa il faut osambela makasi okufa na crise ya tension mardi yo okwei na crise ya tension na 8h omoni eloko nzambe asala église ezoganga priere bomona yango tokobimisa mwa flash wana priere simifa nde otelema te simifa telema batiela oyembo simifa bini alobi mpe maloba okai koloba tozongi na ntongo mpe maana ebandi esu moke nga binoko namema ye basali examen général na ye basali examen général baki omwana na poumon bile moko evandi wana ya noir bosomba bakisi tosombi bakisi babandi kotuba ye le même jour batubaki ye alali abandi olala te deuxième jour alali mpenza pongi ndoto ezela jour elandi jeudi tovandi bien masolo makambo nyonso bien azokanga bafoto azotuna mituna banini ale mpe bien makambo nyonso bien tokomi kaka 22h abinalia morso akwanga nalala nga mpe na prie natiki na manike moko ayaki otali wana bazosolola alobi ne frère nayoki motu awa pasi malili abi tokota na biso na ndako to na kati hôpital tovanda abineli yo kokende te lelo tokolala na yo awa ntango kaka kiti molangi na mai alingi avanda na mbeto hôpital
akomi neti moto aliboma obandi oganga neti azobunda noyoka docteur na situki na mbetu na ye héritier docteur baye bakangi batubi etongo héritier nini papa mama Jésus asanzi Jésus nakoloba avandi tango avandi na suka abandi kosenzi kotala nga akimisa miso atali nga lisusu aboyi kotala nga abandi otala liboso alobi Jésus simifa kati motema ndoto bazoloba avant maladi wana ele makasi alali aloti mama ya mwasi na ye ndoto oloba yango wana ti ayi alobi na ye papa azwa fungola tokende ye alobi fungola tokende na yo wapi yo kende na fungola na yo komo fungola okota nga na koya nsima babandi kokende amoni mokongo yango neti ya mwasi na ye neti ya bokilo ne lisusu te asituki na pongi alors bandoto eza ebele makambo eza ebele en bref mwasi akende kobala aza mwasi akinchwili bikila tosombaki ondire basombaki te mokolo ya libala cérémonie urapesa mobali ndenge yaka olakisa biso mobali amela masanga ye apesi papa na ye tomoni yango étrange mbongo babimisaka mwasi oyo basenga basengi te abimi na barafia abimi na bacérémonie moko mwinde pele kufa na bakitunga avant abima na biloko wana libala esalama nga moko mama ye na loti barafia wana oyo alataki na bapembe batiaki ye mbwa azalaki kapita na porte ntango tokoma toyei tokota mbwa atelemeli biso tobeti priere ti mbwa alongo akimi biso ntango tobandi kotindele moto akimi wana na kati ya ndoto porte efungwami ntango porte efungwami tomoni cérémonie oyo bazosala batie mwasi na kati na barafia na biloko ya pembe mwasi ntango amoni biso bafamille ya mobali akimi na ndako o mama zwa mai omelanga bino naye naposa mai te naye kaka napesa bino mbote mpo tozoleka mbwa wana ayoki kanda ake na vitre ya mutuka ememaka basimifu mokolo ya commune abeti yango liboko vitre epanzani pwa ntango toye na libala cérémonie wana esalami oyo nga namonaki na pongi omonaki yango wana na pongi ya ndoto yango wana omoni yango mpe jour ya cérémonie ya libala ayaki kopesa ngai verre na mai na plateau wana ye na kitunga azobina babi kitunga ozopesa nani abina opesa bokilo na ngai mpe sikoyo na bandi priere nzambe namonaki eloko oyo na ndoto kasi lokola eye na bomoto ndenge nazoyamba yango ezala na 1000 mpe essence effet kaka ndenge tolobaki aye apesi nga nazwi na bwaki na mesa papa telemi alobi Emily non nakende mabala namona bacérémonie ya modele oyo te oyo ekomi eloko mosusu nalingi eloko oyo te kitunga na bango bazwa yango grand frère na nga abi Emily ya solo ozalaka visionnaire omonaka oyo oyebisaki biso nyonso na famille omonaki yango esalami problème eza me mwana nde aboyaki koyoka biso famille mobimba tobondelaki simifi mwasi oyo aza mokolo mwasi oyo aza na 38 ans yo oza nanu bebe mpenza mwasi oyo ayebi koleka yo kokoka ye te lokola ezalaki likambo aveuglement moye ya kokondane eza te ntango abandi komona baserpent bambwa mwana ye kososola ndoto oyo tolotaki ke mwasi ne aza sirene na ye komona esunga mama na ye nalali
mama leki ya mwasi na kati ya mai na nzeta mukuse avandi na bajipa mikuse mwasi azoya neti bazobengi azosala nde basala na filme na rafia mukuse na ya awa atie singa moko boye bandingaki batiaka bwa babulubulu azoya nga na bombami na nsima se ya banzete ya bitabe ngalobi héritiaki obala sirene oyo mwasi mai aza reine na libota na bango azoya kwe peme na mama leki na asimbi ye boye nguma azolembola ye ngando atie munoko afungoli nga abi ngando oyo batie mpo amela mwana na ngai héritier na ngai na situki na pongi natala heure 5 heures nabenga lobi héritier mama lero oyo mama nini nga lobi papa ndoto mona loti eza terrible tala boye ya solo lala na tongo to prier donc eloko ebomi mwana na ngai libala kinchwili babeti ekibota na butu mwana kei. En tout cas, comprenez, c'est vraiment un souci. Et ça, vraiment pas si Kobungi ça un enfant si jeune. Oyo Smith nous a dit qu'il à l'âge de 29 ans. Naïbité, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de famille? Papa. Papa et Smith. Papa et Smith. Papa, en tout cas, tout le monde témoignage, sur le témoignage à Smith. Tout le monde programme Yamatanga. Ils ont comment? Bon, jusque-là, programme Matanga, tous se réunir na pourquoi Oyo. Pour tous solution ensemble na les deux familles na Tongo de Tokoye bako publier yango. Merci beaucoup papa. En tout cas, tout lundi témoignage à maman, c'est vraiment difficile. Toye bara vraiment qu'on ça la choix mususu et on ça la biso bien. Déjà, on demande à la grande famille des mannequins, les mannequins qui sont à l'étranger. Je vois le grand styliste Jean-Pierre Mbali, je sais que yo peut au part na yo Hervé Aurore Majestique na bi ke boza un peu bozala nombreux à coller l'émission parce que Smith c'est l'un de professionnels, parmi les mannequins professionnels il y a Kinshasa, en tout cas Smith il est cité parce qu'il a fait des grands défilés. À ça là défilé à Bavlisco et puis machin au beau qui collègue ne va témoigner. En tout cas, je n'ai vraiment beau participer dans ma temps oyo. Cotisation na bino et que ça la vraiment famille bien parce que famille ils ont la passion en tout cas te soutenir en gros et que ça la biso bien déjà. Pour moi, on se retrouve déjà très bientôt. Liban, en tout cas, tellement il y a plein de mannequins dehors. On va essayer de voir encore 2 mannequins et faire une interview à suivre. La mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga pro.